Koka mwandeko ndeko mwasi oyo afanya ngobali 21 ans baboti bana misatu moko atana ba 17 ans mususu ba 14 quelque chose ba suka ba 8 ans ayeba kiteke mobali na ye azali bongo revenant et azalaki mundele qu'est-ce qui s'est réellement passé ayi koyeba neni ke mobali azali revenant et puis si pasi yango tokobetela oli solo lelo bandeko landa zala attentif ba mabala mususu tokotaka yo moto lingaka kobala mundele non seulement mundele mais avant mariage tika nzambe atalisaka yo tala mutu afandi 21 ans na mobali oyo akufa azonga baboti pe bana yango baza ti lelo lisolo ya pasi ya somo yango tokobetela yo lelo tosengi na yo osabone. Insécurité na niveau ya Kinshasa, ça commence à croître, ezo fungoma seko fungoma kaka ezo ya munene ezo tozo comprendre shooter. Papa oyo abiki bongo na liwa azalaki victime ya enlèvement na bamituka obengaka catch yango ba catch yango. Tola takango shooter, tozo kango shooter to ndenge nini bamituka o ba catch bazoko enlever bato ya osakala te ba enlever papa oyo na kati ya mutuka babinduki na kati. Avant ba enlever ya fimo ko na kati ya zolela et puis si pasi soka la mukolo te na yebita ngo suka ndenge papa yemo kaleli na wuti na de bonhomme kuna na avenue de vérité na bando kitati na pont tukita na kitinga lo bitel ko na zali na 2000 ko na zwa kete ya gingasani pona nini nake na zwi kete kwanza kete na kota ge na monaki batu moko bazali bana basi mibale ba mbali misato eloko moko za kona te orge manduki balali siango na sima ya bakitu bana tupanda kawana taonga na koti na niatisi kwa vundo natali boye manduki ngala moteme beti ngalobi nzambe donc keti na koti ezali na makambo boye bon ça va nzambe azana kati na bango tubande ko yeti na komika ka ngalobi te boki sangai awa boki sangai sikoy babande ko panza biso makolona bana basi wana mwana mwasi wana kutu abandai kolela parti ya liberté ya solo mama oyo alobi makambo kitoko soki ba couple leso kozala boye kozala kitoko mingi ya solo tango tobalanaka pour le meilleur et pour le pur ata molonga na yo to partenaire azana rare kasi na miso ya batu okobimisa ba faute na yete il faut kotela ye kaka pona kolakisa bolingo wana lokola kaka mama oyo a expliquer landa. Il y a des épreuves de la vie qui doivent arriver. Il y a des erreurs qui peuvent se faire. Mais vous devez toujours être du côté de votre conjoint, de votre partenaire. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondi make na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5.
Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bande ko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makamozali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Komo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. O ba ibingaite komo na ngai ngona. Ndeko soki okoti na bosenga na yo o partager. Partager les solos de ko partager parce que masolo auto betaka ezalaka apona ko peine bino na lobaka chaque fois na bandela kayango o ezali émission ya éveil ya conscience bandeko ezali la seule émission le seul programme oyo papa na mama na bana bavandi ba ko landa makamu nini tata oyo ezali koloba to betaka masolo oyo pona ko nuire ba tuté bandeko to betaka yango pona ko bebisa réputation ya mutu te kasi kaka pona ko lamsa esprit ko peine bino yango to senga na yondeko otalaka biso sambelaka mingi pona biso po ba dongolo biso pe ba kolinga te ba programme ya boy ezala ba lingaka mingi esika mafinga ezali tant bali ko finga atondi ebele kasi bolimbisi bisika ya boye o to ali ko talisa ba réalité ya vie ba ya kamuki yango na senga kana yo bandeko yo partager il faut to landa bango esika basali tinda ba émission oyo tinda lia na ba groupe WhatsApp nyonso oyo ebi tinda na ba Instagram na Facebook tinda peut-être bisolo oyo sungi yote et lobelo loko moko te e ko intéresser pe yote mais e ko intéresser ndeko moko songolo esika moko pakala ndeko moko akobika kuna te yango za kandengwa ndeko tsana ba j'aime to tsa j'aime surtout koti to tsaka j'aime to tsaka j'aime to tsaka ba j'aime ndeko yamboto entamé kutu na ba sommaire oyo ya émission bomoni kuna to koloba boy to lakisa kibino témoignage ya maman na biso Mado oyo akufa kibonga na Afrique du Sud na hôpital ya Joe Misto na peki témoignage ba kena na bemekita morgue nzamba aveugle ba sécurité 2 fois na morgue ti ba kota nzoto na epola nzamba ya zongisa ki kasi parti musu ya témoin esika ki ya suka alobaki yango te na kokende pa na ye na kotalisa bino vie na ye après kose kwa na ye après résurrection musala ni nzamba pesa ki kasi to kolobaka ka boyi tango azongaki na ndaku mama Mado oyo akufaki asekwaki pona santé na ye corps na ye bo se rappeler kalobaki tango bane ko zongisa na hôpital soika infirmière wana simbiye omona lembi donc nzoto na ye komaki peto kaka lokola ndenge Jésus-Christ asekwaki alors amonaki na vision na ndaku na ye susu vision amonaki na ndaku na ye ezalaki bayesaki ye ndenge ni état de santé na ye ko kozala pona nzoto na ye ezonga bo kolongono comme se doit alors papa Fiston ange alaksinga na vision biloko ina ko lia na sala pilipili na sala mélange ya tangawisi ya pilipili koso asala mélange ya tangawisi wana ba pilipili ba kamna surtout yango aliaka na yebaka te balaba ko pilipili za pona stomac ebesa ke stomac nzoka nde pilipili et traitaka maladie na nzoto amona yeke ko fana ndengo wate ndenge ba kabola kie expérience wana et pas ya bazelu ye à partir ya wana afungola mwa entreprise na ye ya mukie oyo asala ka bongo ba pilipili yango ndeko bomoni pilipili oyo ya mama na biso Mado oyo asekwaki ba komini ya yoam yellow table chili ya jaune ezali ya jaune na ya rouge donc pilipili oyo mama na biso Mado azalaki inspiré na Saint-Esprit balakisa ki epona
et bon ça bloque ya nzoto donc yo bela estomac ozaka na problème tala pilipili oyo inspiré na molimo mo santo oto lobaki te to lobi esili kaka bamba pilipili te bandeko lisu tangawisi ozali na bo pikili ki ba okundu banzoto te tala ya yoam ye kaka nzamba sala e grâce yoam powerful ginger zali tangawisi yesus kaya mama na biso mado ozomona do tangawisi oyo soki omeli yango soki bo pikili ki ba okundu banzoto yalaki te ezongi mbala moko oto lobaki te to lobi bomoni ozali partout na Afrique du Sud na Congo wapi même na Europe oko commander bakola kisa bomoni yango oto lobaki te inspiré na Saint-Esprit esuki wana te na bibembe to melaka bi masanga nzamba nzambe apesa ki pe mayele oyo asali bongo basanga mbila mama waza mayele inspiration molimo santo omoni yango yoam sacre nzamba do oyo basanga nzamba do masanga mbila oto melaka dans ba cimetière to kunda batu yepe na tiango d'une manière industrielle tala mayele o ba kongo basanga mayele te bomoni yango atolakisi kasi pona ba expérience boyebi ki awa la radio le coller tozalaka preuve à l'appui bon parce que on a un simulateur bon na kosala na ninga biso africain botikala no simulateur na kofunga ona munonga mu kutala osoka zomona ngo tanga wisi oyo ozomona ngo lokola tala bachango de na bouteille ya Heineken tala mayela kangi pe bouchon très bien mama na biso mado donc yoam powerful ginger na kofunga na ninga biso africain voilà na fungoli yango ngai moko na meka na kota mnoko pa fisto osolo bato somba kaka oyo mais yo moko bekteneni yango na meki omoni yango dosage normal na meka nga tanga wiso oyo pena soko meliboye bo pikili ki ba okundu ba nzoto ba maladi nyonso tu na nzoto hémorroïde o nini nyonso tu libanda moni oto lobaki te to lobi voilà donc pour tout contact benga biso to kopesa on numéro ya mama na biso mado o basala ngo po benga imbala o pratanga wis na ye voilà mais to pour mettre to kende pa na ye a expliquer biso ndenge dernière partie ya résurrection za nini depuis bala c'est que formule nini to kende te sika sala bloco oh pour la sabino te c'est que bien voilà autre chose à présent na uta ko lobango awa insécurité makasi na Kinshasa na babituka o babenga catch ba taxi wana bazoko enlever batu tozali ko la télévision tozo loba mais c'est comme tozo loba te pasi papa oya mukolo abiki ye audia ko sala musala côté ya debono mazaki na 2000 francs pamba abina ko kena makolote na zo amwa catch oyo epusanga ma liboso tinaka na côté ya chambu nzoka catch oya mataki wana ezalaki ya ba sanse ba lever ba udia dia ko enlever fimo na uta po matete ba okena yepesi pasi papa ye moko zo témoigner landa papa o komo na onani komo na ngai papa Constant okay bozongi na ngai ngana monite banda de bonhomme dikuna na yaki makolo mwaina zonga makolo izate ozalaki ko wita wapi ozoke wapi na witi na de bonhomme kuna na avenue de vérité na bando kitati na pont ukita na kitinga lo biteli ko nazali na 2000 ko na zwa kete ya gingasani pwana nini nake na zwi kete kwanza kete wana kota ge na monaki batu moko bazali bana basi mibale ba mbali misato eloko moko ezakona te orge manduki balali siango na sima ya bakitu wana tupanda kawana taonga na koti na niatisi kwa vundo natali boye manduki ngala moteme beti ngalobi nzambe donc keti na koti ezali na makambo boye bon ça va nzambe azana kati na bango tubande ko yeti na komi kaka ngalobi te bokisangai awa bokisangai sikoy babande ko panza biso makolo na bana basi wana mwana mwasi wana kutu abandai kulela parti ya liberté il fallait qu'il y ait liberté soka kena usoma nini pe na yebite ngabelekisi ngati na descendre ya bandara kwa to matoto kana na aéroport ngalobi antuka bokisangaye
naza papa na bino bokenda ngai wapi. Ok, donc siko moko atomboli nga bunduki alema musuru wana lobite tika papa ale tovandi mwa mke abeti yo munduki wapi abeti nga ko mtio wana bunduki kona na mutu na bande ko. Ok, wana oyo pota pota oyo babeti yo oyo babeti nga na tio wana. Ok, donc tangu nga na kiti nazwi siko peti moko azali koteka nani papier mochoir bapesi nga papier mochoir na bandi kopaka komakela nzela ti heureusement pe nazalaki na ikote na sa nini na bombi pota wana soki nayoki makela bandi kobema ngai ale na pangosi nazwi papier mochoir na pangosi. Ok, ti na ndenge na kote na ndako awa alo na bandi kolongola soki wana naza ya nzambe soki te. Donc vraiment nayebi te bana basi wana kote bakei na numero pe na swaki numero na bango te kwa lere ngai le kiti na weli ngomoyi na ngai moyen oza plaque ezate. ok. Maintenant moi keti yango okotaki na niveau ya wapi na de bonhomme ozwi keti na niveau ya de bonhomme ozokende kote nini na yeki ngasani awa ozoyaki ngasani mpo ozonga na ndako nazonga na ndako ok na wuti kotamba nazonga na ndako ok. yaona kote na mbisikati wana maintenant na kati ya keti wana apart yo moto okiti apart nga moto akiti bana basi mibale batikali kuna alors nayebi te bakei wapi bamemi bango wapi. Mama oyo apesi conseil malamu mpona bacouple comment est-ce que mobali moko akotela kutu mwasi na ye mama ya mwasi lo bokilo na ye azokoloba mwasi na ye azali musala te azokotonga mwasi na tokoloba mabe mpona mwasi na ye akoteli mwasi na ye malgré que mwasi asali mabe. C'est ça couple faut yalaka ndenge wana babimisaka secret ya partenaire na yo te ya mwasi na yo ata aza na mabe ata aza na ndenge nini na miso ya bato balobaka te bateyaka ye na coulisse mpo abongisa lokola mpe mobali. Basi ebele komona batongaka mibali na bango na bakamarade na bango. Mobali nanga kutu boye mobali nanga kutu sula mobali nanga kutu nega liwana yasaka ne soumete mobali nanga yapangusaka mai na tricot na ba t-shirt na ba polo. Mwasi tanga kutu ayebolamba te mwasi tanga ayebo sokola te mwasi tanga kutu boye na miso ya bato. Or ta bolinganaki c'est pour le meilleur et pour le pire. Soki bolingani mutu na mutu na comportement pa na bango soki bosangani boko mutu moko meka ko corriger moninga na ndenge ya malamu okomi na ndenge ya malamu. Na pesa exemple na kotikolo mamana par exemple mwasi na yo ala bibiloko mungwa eleka omeki pena boy biloko mungwa eleka oko corriger net ndenge nini mama boni biloko ngoza kitoko mais na mono lokola munga lelo eza moi belé par rapport à lobby lobi za ki bien a comprendre que papa munga le kisora en tout cas boy lobby na ko bongisa mais soko bali ko ganga moi stangai ai bona mate bilo munga le kaka e ko pesa babe lokola pe mobile mwasi papa asali mo erreur muki azongi retard to asali boy mobile azonga retard akina ko mama masaka te papa lobo yaki mo avant mikolo na mon semaine na moni musala de ki makasi bozo na retard ndenge nini usala ka mo effort ata papa na okende sika mabe ko interpeller kolingaka te muto sakala mwasi na yo kolingaka te muto sakala mobile na yo parce que mobile na yo azali yo mwasi na yo azali yo autre lobaki te to lobi la na conseil ya muki ya mama o apesi écoutez ya Holanda. Il y a une chose que vous devez savoir. Il ne faut jamais vous liguer, vous allier à une personne autre que votre partenaire, autre que votre femme, autre que votre homme. Il y a des épreuves de la vie qui doivent arriver. Il y a des erreurs qui peuvent se faire, mais vous devez toujours être du côté de votre conjoint, de votre partenaire. Écoutez ceci, la dernière fois, j'ai suivi quelque chose qui s'est passé devant moi et j'étais fière. Un homme a emmené son épouse dans sa famille maternelle, du côté de la femme, chez sa mère, donc chez la mère de la femme. Et il y a eu une petite mésentente entre la mère et sa fille. Le mari s'est déplacé, il est parti faire quelque chose. Et quand il est revenu pour prendre sa femme, la mère s'est vraiment plainte amèrement. La mère est partie se plaindre chez le gars amèrement de sa propre fille. Mais tellement mal. Et elle avait raison. Mais la réaction de l'homme m'a touchée. Le monsieur a dit, maman, je suis désolé de ce qui s'est passé, mais ma femme a raison. La mère était fâchée, mais comment tu peux dire ça? Toi, mais tu vois bien que c'est pas normal, c'est mal comporté. Tu lui dis, en tout cas, ma femme, je ne peux jamais me lever pour m'allier à toi ou à ma mère ou à qui que ce soit. Ma femme, si ma femme a fait ça, c'est qu'elle a ses raisons. Donc, laissons seulement comme ça, on va partir. On s'excuse vraiment
voilà quoi, mais en tout cas ma femme elle a raison. Je ne peux pas dire que ma femme a tort, je ne peux pas me mettre avec toi. La belle-mère est restée calme. Quand ils sont séparés, dès qu'ils sont sortis dans la voiture, le monsieur a repris sa femme avec beaucoup d'amour. Il a dit, chérie, toi et moi on sait que ce que tu as fait là c'était pas bon. Tu ne devais pas le faire. Ça c'est pas correct, ça. Mais avec amour et beaucoup de grandeur. Et la dame était choquée, elle a dit, ah, donc toi en fait, malgré que tu m'as défendu devant maman, tu savais que j'avais mal fait. Il a dit oui. Mais je savais que si je me mettais du côté de maman, j'allais perdre le mariage. J'allais troubler le foyer, je t'aurais détruit, je t'aurais blessé. Donc, je me suis reliée à ma femme parce que c'est ma place. Mais c'est ma responsabilité en privé de t'éduquer, de t'instruire, de te montrer la vérité que ça là, tu t'es mal comporté. Tu dois absolument trouver le moyen d'aller faire la paix avec maman, ta mère, d'aller demander pardon et présenter des excuses. La fille, le lendemain, est partie vers sa mère. Sa mère lui a dit, assieds-toi d'abord. Je bénis Dieu pour l'homme que tu as eu. Tu as vu la réaction qu'il a eue hier. C'est ce genre d'homme qu'il faut. Un homme qui est de ton côté. Il protège sa femme. La mère même a reconnu qu'elle a eu un beau-fils. La manière dont il a protégé sa femme. Tout le monde savait qu'elle avait mal fait. Mais il s'est rangé du côté de sa femme. Il a protégé la paix du foyer. Et il a respecté la maman. Et il a poussé la fille à venir demander pardon. Elle a dit, ça serait entre nous. Mais ça, je suis fière. Tu as choisi un bon homme. Combien d'hommes peuvent se comporter comme ça? Est-ce que vous vous jetez vos femmes ou vos hommes sous les bus? Non, ça ne doit pas être comme ça. Soyez ensemble. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Teo Muteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastia sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bana nyostu ya Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo orate na ratete. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha-cha-cha. À l'occasion, Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Teo Muteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Teo Muteba. Yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango. Musique ya gogo, ba musicien ba kozala, AS Atari ya kozala, Montana ya kozala, Basho ya kozala, Fere ya kozala, Soda ya kozala, Bougie ya kozala, Yichi ya kozala, Trae ya kozala, bako matisa putulu na rumba congolaise. Boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango. Yaya nazanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street, Perro Central. Tokuta na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo. Ozanga nazanga te le 30 juin à partir de 17h. Yaya Ngana kozala yo ozanga nazanga te. Animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Corsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street. Nazanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Ya tu de l'osco belisolo 5 de attentif lisolo oyo ndeko apesi biso yango yemo kwa saka la France a télévision lien moko beto tali yango meto ko betelo yango ndenge to moyoka ki yango ba betaka lisolo oui ezala intactité ezali oyo ndeko apesi lisolo comment est-ce que ye mboko abala mutu oyo akufa un revenant et ça la makindenge nini yoka ndeko. Yaya
na ça veut maloba mususu balobela ka biso tanda faire attention aux ali parents maloba autre coach ça pas bana faut faire attention papa fiston tant joki bana mikie mama na biso akufaki bon voilà akufaki donc on pas mama ce qui pas mama leto mama kurutu bon ndeko ya mama kaka alors bango bandeko na ye ana bango na bana ya mama kurutu basangana bakomeka bana parce que moi na mama kurutu za ndeko na yo donc cousin na cousine baza bandeko pende ya première génération pure te mama na biso benga mama papa fiston mama na biso na koroba bino bana ngai fo bala ka mindele na liko mona mutu moko te la mutu mwindo ndakwa bino nyonso fo bala mindele mama lo baka bongo chaque jour combien ba mama muso ba pende mwana nga ko bala ka mundele mundele nani yo kati mundele leki mutu mwindo na neni bon bande ko bala mindele longone na bino magamba bala ni na latin de coloribus and de gustibus non put disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Vous commis muso alingane mundele. Muso alingane mutu mwindu. Ça muso alingakata mindele te. Muso abanga na vina na ko bala kaka mutu mwindu abali mutu mwindu. Muso abanga na ko bala pe kaka mundele abali mundele. Kaka ne zalaka. Mais n'oubliez pas, l'homme propose kaka, mais Dieu dispose. C'est que bien. Papa fiston mama na biso ka brefo bala mindele na lingi bala mutu mundu te tanto bandi ko kola to kono ba 17 ans ba 16 17 mama mibali bandi ko ya papa fiston école ozomona ba mibali ba chérie ya batu mundu ba Holanda mengai kuta ba ne ko lingata mukete donc notre maman avait réussi à inculquer biso bana donc na mutu ke il faut to bala ka mundele kota ki pena très bien et kota ki pena malamu siko qu'est-ce qui s'est passé? Ata mutu mwinda yera ba 16 17 ans to lingate. Alors grande sœur nangai tant c'est classe azo ki chance. Donc de ko pesi di solo ye azali mutu ya en fait a lobby esika asa pays asa quelque part na Afrique centrale mais azande ko na biso ya RDC pour to beta ka solo aka ndenge zali mwana na biso ya Kisangani mais ba de ko vivre na Kisasa vous comprenez comme ça très l'anonymat mais autre il faut comprendre c'est que bien parce que ma parent belé ba les africains moi ma fille va se marier seulement avec un blanc ngamo na ngai kaka mundele na neni ya mwana ba tubusu na susha mundele ola bala bana mundele pur ya ke bala syrien o mundele ake bala pakistanais abali mundele oyeba kate mundele boka otala ite mundele te syrien algérien marocain marka que mundele bona éviter autre bar mo en Syrie abala mundele nandeni il faut maintenant le poso comment dit bana biso ba mwindu ya ngolo mobali mbinga boya hydroquinol soko atamona ba chéri ba ko ya mayanga te wana fiston pe tata sedeki mwindu c'est bien biso ba tout mwindu mais bande ko bala mundele mbote na bino on est ensemble de talaka bino pour ça émission na bino. C'était pour amuser la galerie. Vous comprenez? C'est que bien. Papa fiston, notre grande sœur avait réussi. Simba qui a bala qui peut monter la bala, c'est bon. Voilà ma grande sœur na biso qui c'est assez pela qui a koksa qui bisengo ya mama na biso c'est koksa maki pour la grande sœur. Ngai sikoyo na tikala qui tant ba comme age robale bandi ko ya un jour papa fiston na esa kibino awa ba batu mwindu ba de ko ya mais na so boya mais un jour to ba camarade na ngai au bord ya fleuve. Quand tu régresses, bah fais ça, bah quand tu vas kintuga una to tambola, bah vous êtes sur une classe, je ne sais pas, mais bah y'a maninga nae. Bah moi ne mutu kamoko ya bien venu yé, bou était me freiner. Papa fiston, totale mundele na kata benga na kombo na ngai. To pas ça comme moni. Pour ta la kombo ça va. To pas ça moi ça komoni. Bon, to pas ça comme kombo mais comment mbal to comment mbal. Vous comprenez papa fiston mundele wana abenga na kombo na ngai un tel na teli boye na mona mutu ka mundele papa fiston biso ne to ali awa tozaki na biso ta famille riche te tozaki pa ndengwa wa pauvreté mais ka ndengwa famo ndengwa na sale ko na barre parce que na yebi ke ngai na ko kutana mundele te na ko bala pe mundele te en fait na yebi te on mundele wapi na boss tangelo camarade ngo abi bazo benga yo kuna
ndeza so ba fi ba sa misato mineite oh ngai yote na yote no kingani yo na benga yo oh mundela benga ngana kombo na ngani mundele oyo tala makam ba master ba tie posto kende kaka kende kebe boni ça va oh non moi je te cherchais je t'ai tant cherché si que je t'ai retrouvé oh mais abi oyo comme c'est de la folie ngana yeba na mundele te il m'a cherché où tokuta na pour la relation yemba la moko il m'a retrouvé comment. Allez, bah, master, bah, que Mundele, puis un jeune garçon, il y a bien d'autres qui j'entends ses consorts. Oh, pression quand il dit, ma kaka, il me dit, yo, allez, dans la l'oignon, la côte à l'oignon, to côte à Moutuka Mundele. To kei, to doumi, ma galerie présidentielle, to le maintenant constaté, to le qui t'offre au sarate, qui Mundele, qui causa Mundele, il y a un bon, il y a un bon, il y a un Mundele, pauvre Ali, hein. Nous sommes un piaquet, il y a pauvre pour se venir comme une rouge, Bazali, mais il y a bien à l'art, Bazapé. Il y a ce qu'il y a un tambon. Pour combien? C'est que bien. Après, quand nous masiko va kei, quand il y a un autre, nous devons attirer nos camarades naïe, et puis est-ce que nous avons dit, comme le voilà, quand on va l'été, à kei, si koyo, tolma, ndeko na biso yabi qui est pas la bango, et ça qui est bien té, tala mundela, kongo de sutura mundele, mundele. À mon avis, moi, je me par la banque zate, bah comme quelque part dans le coin, avec qui t'en a pas la bouche à moi. Si quoi, mundela est au coup d'un on a évité, bon ça mundela ça va, au coup de la caca, au coup d'un. Papa vu ça mundela tikinga na kei, mundela pas kei na ye. 2 jours après, mundela est au lukanga et pas na biso, na l'axe est pas na bisoté. Est-ce que mundela a filé kinga, a bon maïbou tout la ninga ma koroba koto ninga mais évité mais mundela ko lukanga fa na biso nga koti ka pa na biso panique mundela koti ngate mara ebakiye William ça va to benge Williams hein to benge Williams yo combien en dernier abino t'inquiète et ça c'est que moi je t'ai retrouvé tant mundela ya ba solo li ba ke ba mipe ba ke ba ledo ki bon bref papa fiston bo lunge ko laki to yaki ko lingana na mundele wana zana mela tanga usna ya mama na biso Mado, oh, ils ont inspiré mon centre. Yango, ils ont une quelle te metanga wis. Pour la bo pikili ki ba okundu banzoto. Maladi to za nango, e ko sila. Oyo, banzelu ba la sege formule 1. À part kitanga wis ki toko wapi. Boko tango pe na fête bebe bo de masanga bo metanga wis. Oyo, pour na biso ba chrétienté. Papa fiston to lingala ki sikona mundele wana to lingali pe na binye comme olingo. Bref, tokeiti na mariage, niveau ya mariage. Alors, maman na biso est très contente, bana bali mindele, mariage pilo. Mundela bali, jour na mariage, aye pena ba de toi camarade na eza mundele na on mundele famille nous a rien. Ba pesa mbonga liba nyonso tout au kenape na Sainte-Anne. Mariage makambutu ba sali tout sommet normal wo allez. Tuwe ko zwandaku, tala mundela mbongo. Tu vas aller vendre paix na Gombe. Papa fisto ba na la Gombe, na mbali na ngai wa to boti mwana liboso, to boti mwana mibale, to boti mwana misatu. Mwana misatu sana 8 ans ya suka. Bref, papa fiston to vanda pendant 21 ans. 21 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 21 ans ou 20 ans? 21 ans oui. Parce que si je me trompe pas na boss na mwana liboso na 20, asana 20 so ba fandi 21 ans, ba 21 ans, je ne sais pas. C'est que moi na liboso ba 20 ans ou 21 ans, je ne comprends plus mais il y a liboso so na 21 ans, ça na 17 ans, mais il y a mi balé, je crois ça na ba 14 ans, 14 to 15 na mais ya suka azana ba 8 ans. Vous voyez sont des rappels sur du solo, ma précision ça na bien té do ika ndenge wana mais pour la vision essentielle que ba botaki bana misatu. Bokomi mi balé ya mi bali moko ya mwasi ya suka ya mwasi. Papa fisto après 21 ans to vandi wana jour mo to vana mbali na ngaka boye mobali ya bisinga ma chérie comment tu vois que je t'aime beaucoup vraiment je t'aime ma chérie et konsobo ndenge zaliawa na moni siko mikona ko pembeni il faut na zonga ozonga wapi non je t'ai venu en mission na ngasko esili il faut na zonga po bazolinga batinda ngai mission côté mususu mais côté batinda nga wana ngana olinga nanga ngoti. Mais chérie, tu peux pas rentrer comme ça, il faut que tu na biso to kende. Yo oza mutamboka na nini.
ndeko mobali wana Williams azali mutu ya France avant na France na Bordeaux bandeko Bordeaux ozala mbote na bino bandeko so na Bordeaux ndeko wana za pa na bino peut-être bandeko aussi à Bordeaux ba yipe lisolo o te il faut la zone mais on doit aller chez vous à Bordeaux et c'est une occasion pour nous pour la paix ba mona bakoko na bango consonga pa na mona ba mona luté mobali sikoyo andibika OK ça va on va aller j'allais partir seul mais na il n'y a pas de souci papa fiston il est déjà français automatiquement ba ba français alors on appelle même comme il y a française déjà la partie ça l'ambassade makamutu passeport makamunyo surtout aller to que na France to que France papa fiston to na ndaku na ngai ezati lelo ndaku na ye ezati lelo ba photo ya mariage ezali donc mobali na ye tant si aura 20 donc plus de 20 ans aura plus de 20 ans avant qu'il 21 ans mais moi na libosna dit ça na 17 ans so 17 ans te à cause na 20 ans quelque chose comme ça mais basala ki na ye ki chéri ti ba bale makabu nyonso tout ezali 21 ans yo kali solo ça va moi si peu abzu ka bon la kelanga ki mundele peut-être ya ki mission basala po mobala ina rapé musala a me rappelle atongo ke musala yo ko songa nyonso normal mbele ba mundele normal papa fisto ngapa business dans la salle ba depuis que mbala nga mundele c'est bon ça va to que le scope France pour na visiter quand même belle famille ba belle mère ba beau père ba mona nga ko so mona pe ba na bango y a pas de souci papa fisto bref to zipe avion na aéroport Anjili fori d'amour parfait ba olingo na sombela kio kaka na aéroport Anjili ba matape Air France ti na Roachi Charles de Gaulle wo bon na évité so bakitaki na Roachi Charles de Gaulle to bakitaki ma na Bordeaux wala bakitaki na France de ba yebi bref frère senga to komi kaka na France papa fisto to comme na France wana so ibe métro so ibe nini bon bref na France ba komiti na Bordeaux yoka siko lisolo papa fisto comme na France to zipe taxi quelque part to comme na shopping center mogoboui shopping center français quoi un centre commercial voilà centre commercial ba quitter avenon asombe là-bas na biloko ba koti ba na France ko so ba koti magasin pendant que les là il y a une bassina ba ndeba sa manœuvre parce que kota na ba magasin ba tala comme ça va chérie faites ce que vous faites là et puis moi je vous reviens entre-temps déjà tant vous avez taxi wana et c'est là qu'il va comme la shopping center ba taki des destinations na shopping center wana en fait la centre commercial wana et puis na ndaku na bango vous comprenez ndaku pena ya ba Williams mundele wana William so il na français William na anglais Williams au combien c'est que bien ndeko telanga ba j'aime tout ba j'aime bandiko masolo oto beta yo so mona lokola comédie te ba histoire vrai pour na epeni ya to fungwa maka ndeko mwasi abalaki mundele po na mama na bango na ko côté esprit yo faut balaka mundele tika mona sala choix na yi yebe côté la ki abalaki mundele tala siko suka nango makambu mengi ya mabestu bana baso basalaka ba mama ebele to bomba te ba kota bana makambu wana omwana azokola ksaibo ngala mona ko entre parenthèses Afrique du Sud to mona ka yango pe mama azo permettre a coopérer na mwana ya mwasi po papa daki na mbongo bafunda papa que papa alinga violer ye mbila bakanga papa 30 ans de prison pour atika ba bien bana tozaka mayele ya moko tozaka mayele makambu to mwana na mukili o nzambe tika pardon ya sazonga ka mbango papa fixé daki na des adresses ya centre commercial wana na adresse andako na mwanse to okende to compte centre commercial wana to sombi ba biro mikia to kiloki to ça fait pas 1 heure du temps to eko songa na taxi c'est na lango kaka benga mobile nanga azo yambate fone ile kate benga rien okozwaye wapi ume papa fiso ti bassoir molili bene koti mobile azo yate bon mobile azo yate bon mais yate on ne sait pas qu'est-ce qui se passe comme ça par exemple je reviens avec Kendama Blandine makawati kala ozela o mona ete tolma ezaki na destination mbali bosto comme en France papa fisto à Bordeaux n'est pas à Bokilo heureusement
Déjà na GPS wana na taxi tozwaki ezaki na deux destinations. Allez. Tu es chauffeur token. Tokeiti na destination to komi après to komi pas chauffeur pour la foutre peu mbongo là parce que l'argent c'était pas un problème. To komi en to sonner. Tant to sonner. Ah oui monsieur tel toi c'est qui? Oh. Non nous ngala za moi si à Williams c'est qu'on so bala Williams et qu'on so toye doute na Kinshasa na Congo toye vacances et qu'on so oh. Yo olobi yo nani? Mama ya ba Williams aza mundele papa na wango mundele Williams siko za na bazaki misatu Williams na leki na ya mobali na ya mwasi. Vous comprenez? Williams ayi mwana mbale ya liboso mwasi ya mibale aza Williams ya suka ya mobali. Oh. Siko mo discussion mère siko mwana c'est de la folie mutu mundu moko boya solo ba ye aza mwasi ya Williams ba na Williams awa ko. Qu'est-ce qui se passe? Papa ya Williams mundela za kuna yoki bakele qu'est-ce qu'il y a papa maman quand tu vas on anda ko bakota so sona te ba ko anda kute ko mba solo ba oh ba tu no yosu nani papa iso yosa nani on ngasa mwasi ya Williams oh boni boyeko oh ba nani oh ba na Williams oh ba na ba meti et comme ni ça c'est joué mais maman yo be liwo mate par exemple bon là wate ote papa te ote ote allez ba bengi mbala moko nani grande sœur mais ma fille tala na moi c'est moko aya mutu mwindu azana bana moko misatu solo baono ye moi c'est Williams bana oyo misatu basa bana Williams c'est quoi ça ça na bango na metra bino mama ko se baona ndako retenir bango azana musala soki na ye total makambo wana ba benga ni famille ba ko ba ko se baona ndako mais yakeba ki mama très fâché à kusakana te papa a dit ko yeso bango mama yo bi mo sa Williams Williams o what apesi Williams apesi na non na poste no makamno soto abi oh qu'est-ce qui prouve que yo oza mo sa Williams ba photo za papa fiso bi ke ba photo ngodoki to sakana ndako na biso taka bosana mbali na ndako déjà 21 consort donc bokanga ba photo na album yo asiko wana ba photo osaki na ngwana eza ba photo oyo to loka na aéroport na nzela na téléphone kanga ndesa la kanga na téléphone ba photo bokanga oh tala mudala na 20 ans basali 21 ans Williams na 21 ans akoli quand même hein soki mudala na à l'époque to pese kaza 20 à 20 soki yaza na 20 ata 25 plus 21 akomi papa déjà balaki ba photo ki papa maman tali boye ah ça tu veux jouer avec moi oh moi na ngate pas mukolo papa siko ba kimetsa ki papa ndeko na mobali ya suka ye ah olobi oyo Williams yo za mosa Williams o bala Williams ma soeur o zo benga Williams za ya na ngai akufa ça fait 21 ans ya makamoto quand on ndesa ngala pa watu mwindu nzoka na mindele mokili otono makambo mokili oyo za makamba ndeko soki ba beteli yo te okondima te ata ba beti nina obeta boye ebele ba pa fisi masolo lokuta azokosa ya ozobona ngolo lokuta po esala na famille na yo te soki ta kipa na bino ngomo na ya solo to bete masolo awat to expliquer ba liwo ba nusu ba ndi ba kufi awa ba pel soki ba pel ozokosa mama fama te etali yo te oh etali biso te po comme ma famille na bino mais ce trompette ma solo ya famille batu mususu pona ko dike batu pona ko talisa batu nzela ko fuma l'esprit et ça ya lokuta likambute William sozo lobana asi akufa ça fait 21 ans allez papa suivre loba ma chère William azamwa nanga ya solo oputangi wana mais ye akufa ka kala na accident 21 ans na Italie William anawasa na Italie akufaki na accident de circulation ko soto kunda ye na cimetière awa na France bebeyaki awa ay mais non Williams akufa te mbal na ngana salaka na ye to ye na ye to matete na avion tala ngoma biso na kata avion ngo ya alasi mba photo na kata avion mais William 21 ans après akoli mais papa tabino o na oteke o mwana ngai siko yoka miracle mama siko fâché ko sakata e bobi manandaku siko bana ba otna mama c'est quoi oh
C'est quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, comprendre mon thé. Mais oh, ça, grand-père, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Bah, bengani bango. Papa Fiston, comme l'argent n'était pas difficile, il n'y avait pas de problème avec l'argent. Tobima, tozo hôtel quelque part. Tozo hôtel, tozo à la banne. Alors, sœur Nabango a acquis un peu plus tard. Un peu plus tard, si au moyen hôtel, coup de na tongo, bah, il faut habiter hôtel ouana, boza wapi. Il faut que tu aies coordonné surtout. Mère, elle n'a pas bien ambila. Mais papa Kalima qui est. Nzoka, grande sœur à l'Obiboye. Grâce à Williams, à Kalima parent. Abi, ah, maman. N'a pas sa na lali. Na mona Williams ayaka. Ayebi sakanga ike. Nde zawa, na sakana mwasi. Na sana nga les. Na bana mbale ya mibali. Na moko ya mwasi. Na sakana bangu. Alobaka na ndengo wana. Oh, na ndoto. Yaya, ba ndoto mstolota kezalaka na benga ngonini. Ba message ko néglige ka ndoto te yaya. Sokoloti ndoto zangi interprétation ba ko interprétation ozangi na ko interpréter ngo benga biso to kotindelo prophète Ali Josa numéro ozo fata ko expliquer ndoto la kisinini. Poye prophète ya mikolo. So kumisa ete mais oyo nzambe osakata na ye il faut koloba ba o ba osolo na ye ba o senti qui est prophète Alijo yaya okozwa ifata na musika ya mbongo te oh non ndenge zali awa fona kota retraite fona soma bloka musala pesa na $400 te ndenge ba pasteur mususu ba diacre ba prophète ba som ba defsa ba kena kotinda ba tu ba defa mbongo o defa tinda nzamba wa solo double lukuta prophète Alijo ya mbongo te ndeko oyo asia bengi prophète Alijo solo na ye asenge mbongo benga nga direct asenga mbongo te ya baka zo ngo fele akopesa fele soki yo moko au moni ki action de grâce nzamba sali yo grâce au sala action de grâce tant mieux te c'est que bien tant grand ça lobi ndengo wana aisa kosa na bana ça va expliquer na tongo bakeka kosobango ba na ndako surtout ba ye grand ça sikoyo avec na mode douceur moi ali boso te bafandi aota na siko ba meti wana ya mobali ya mwasi na ya mobali mususu azomona mena ba traîner bango ya famille o mona o bena doki meti mais moi zolo moi nini ya biso bo beka ba tra famille makila famille za izalaka ba mona bena ndengo wana. Maman, madame, expliquez-nous un peu davantage. Expliquez-nous davantage. Non, on a coûté un bal là. A bêter les bangoli solo, kakane na bêter les bino bonde ba coûter na ke console na stuka ndengwana et puis nega saki na ina zonga et puis na photo zonga to zonga na yote to yati. Tout le monde a ba belle famille yango to yesu bo kam sangai. Mais bino bozolo ba ke William akol na ebiti akol yango ndenge ni tout ça ne 21 ans déjà. Mais William to zayi ba jeune akabela ki ngai chenette moko boyi. Eza na photo mo amuke na kati. Boyi ba bashinazo zakama so funguli médaille boza bata foot na carton yango na sana wapi yango abimisi yango tanga pesi boye mama atali anga fungoli mama mandolela bio ezanga na pesa mwana ngeloko yo eza solo siko na ndoto ser na mango zolo ba ya mundele temo are ko amplena bo sentere mango aneko ba yotala soki ba signe ya famille soki signe na bossa je ne maîtrise pas ces mots-là très bien. Oui, c'est vrai, Tomoni Oyo, William, moi, je suis limité. Quand on m'a dit que mon mari était décédé déjà en Italie, l'accident, je n'en revenais plus. Donc, on a un mari qui est un revenant pendant 21 ans, normal. Non. Papa, je m'en revenais plus. Le rôle de film était réalité. Makamwa to yebo za minga kapa batu mwindu mena mundele paso ngakande mwana donc mission on batinda ki ye akene osala donc tellement amour et kota ki déjà William ça va kolinga mwasi na etre na bana na ye no mission sila ki balinga batinda yesusu akene so seka mususu abala susu abota susu bana comprendre yesu ko aboya kalinga ko deuxième mission te aisa ki mwasi na ke no nazo boya ko deuxième mission on a pas ko pesa nga punition mais la femme ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Là, je n'ai pas très bien maîtrisé l'histoire. Il y avait quelque chose. Williams, avant Akoufa,
asala accident atina maman na bango carte postale maman bomba ngo jalousement na chambre na ye sikoyo William P azaka na petite repesa moi staye carte postale tango bani bakabwa na ça rester ici je viens à côté qui niso kwa pongo pa misa iso peka carte postale so même chose à combien peka moi staye ndengo wana. Est-ce que tu étais avec William? On venait d'être avec William hier. On ne sait pas comment il a disparu. À Bibi son barablo dans supermarché, dans centre commercial bien sûr. Alors bien Zoroya et banda kendaki. Tu retrouves que tu bino awa parce que na GPS en français. À chaque adresse il y a shopping center, centre commercial. Na adresse awa yango se faire route kabiso awa. Et ça bongo tala kutu carte kwa tika biso yango wana mama tali carte wana babi mais William tena na carte carte avait moko boy avant kufa na Italie ça fait 20 ans na bomba yango jalousement mama ke ko retrouver yango atali boy même chose baba disiko ko sala sikoyo grande sœur abali ko se rappeler que William ça qui est ya histoire vraie na Bordeaux. Na France na Bordeaux ndeko wana zali tilelo ndeko moi si wana alors bi grande sœur bana ko yebisa ngai en fait petit frère bana ko yebisa ngai ke talaka basin na yebite bastango so bazaki na ba buto awa so pe parce que basin mususu na famille za héréditaire okomona bino nyonso tout bana papa moko tout bana moko boya bete mona mbuma moko awa peut-être soki ndenge nini bango bazaki na soki na mbuma moko so wapi so quelque part wana je pas maîtriser l'histoire très bien côté wana bana wana ba métier bazalaki pe na yango grand sœur beno wana batali ba boy kude amoni so ba mbuma wana et pas ba métier amoni pa mbali mi bale mbali wana amoni yango pe pa oya mwasa bi mama tala ba sita famille yango wana batali na yango oui mama confirme que non oyo pena bakoko na ngai mais ça c'est quoi ça c'est quel genre d'histoire comme ça ils en revenaient pas ngabo pena nous bango bayebi ke mbala mwana banga kufa mais ngai siko na se imaginer na fana mutu akufa mundele pendant 21 ans oyo mama na biso mama kurutu abana ta pression to balaka mundele tala baka mekomi ngana vie pona ki mundele na kanisi mama est-ce que mobali pe ya grande sœur mundele wana ye pas revenante ça c'est quoi ça papa fiston ba mema biso na cimetière et si ka bakunda Williams yango pena photo pena yango bakunda Williams awa to mona na expliquer bana tala papa na bino ba bia kufa déjà les enfants n'en revenaient pas moi on dit oh non papa il est mort ça va il est mort après bana ba vraiment normal qui a kufa a boto ba kufa mais les enfants ne comprenaient pas alors prise ya suka bandeko ADN makila famille papa fiston ba mema biso ba bana nga bien sûr ba sala bango ba ADN ba makila ba vérifier ba ADN na bango eza ya makila ba ya famille Williams bandima donc masolo so beta ba fiso ba katereza ya lukuta mais eza ya solo bana wana batika na famille siko yoka siko makam oyo bakuta nango ta basala bango nzambe bakila ngakuda yebete na bionga kaka na disolo oyo nga yebeke sala ba makila groupe sanguin O positif B positif ce qui a plus au moins ndengwana papa fisto mwana nga ya liboso ya mobali il paraît ça na ba groupe sanguin mo rare bandeko na yebiki aba papa ya bwani aba ya bwani ba de bwani ba bo expliquer c'est ça là ba groupe sanguin rare mwana nga liboso ya mobali en très bonne santé kitoko ye abimisa groupe sanguin au reste la O positif et ça O négatif O négatif ça là ya mobali msona misa soki B négatif msona pesa soki BP négatif le mwana donc ba groupe sanguin za rare ba menga ngo ba groupe sanguin rare o bana ngo bimisa ba changu quelque part ba groupe sanguin rare ba protéger ba tout oyo différence est ngwana bana wana ba ça très bien tisiko bana nga ba zali ba ça na France na Bordeaux pas ba koko na bango eloko mabe salamate ba ça bana normal ti lelo bazali ngai siko nga moko ba mala bango papa fiston na comme nga cheval moko mboka na biso kisasa moko na yo tala bana normal na comme appelle les français ti lelo
si ni pe ya mbali nga William ezaka soute abengaka te nyonso to ndengo wana do ayikaka ndenge beta botaka te na vie azonga na mokila bota tika bana to ndenge nini tala makambo to kutana na vie est-ce que akufaka ya solo to akufaka te ba accident to mona ka muta akufa panzani boye o muta to toka bakufaka te mais pour to benga to sambela bazonga te ndenge nini bazonga na ndenga boye comme na ndenga mystique na ebité wana to benga ngo nini ezali nini bana wana basa bana ya solo to basa bana ya marque nini bino moni ndenge nini bana wana baza tilelo tala histoire ndeko ya mulai o to bomela ki ya ngwato beti yo ya maso o to betela ka yo ezala ka fiction ti ezala ka solo ya solo o esala be na via ba to bato ko pesa lobby to ko na témoignage sumususu ndeko mwasi ye akota yi koma pendant des jours makam o ya mona na koma akoloba yango ya yo tala ngo o tapena histoire na yo ko bomba te ya ko pesa histoire na yo ba histoire oyo ozoma na vraiment c'est qui mais sunga ba famille ezo ko la mso ba esprit ya ko benga émission ya éveil ya conscience ya ba esprit ola msa ba esprit ba esprit ma bete ma esprit ola msa mayele ofunga wat ma mayele ba ma fundeke na mki te c'est que bien tala li soleil ndeko bomela kiyo yango wana isuki wana tela biso commentaire na se tia ba j'aime tika commentaire na ona se wana ndeko to ba commentaire za mukia ko sakana te ya commenter olandi li solo tika moi commentaire na yo sala biso bien tangu tanga ba commentaire wana oya ko critiquer oya ko ba vérité oya ko première suggestion au pesi to tia ba commentaire bandeko ba j'aime pe to bos na raté. Merci na Mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel de la chaîne Oyo, Radio Lokoé Télévision, la dame de fer. Merci pour les sous na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Bandeko, to partager. To koutani lobby pour un numéro sous sur Radio Lokoé Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap. Et tchara. Radio Lokoé TV, Fisto Pelende, Molobelia Solo, chaîne Oyo epesaka makambo bien, chaîne Oyo lobaka ba vérité, chaîne Oyo lobaka ba réalité, ya monde. C'est Christian Lecker, toujours avec Radio Lokoé TV. On est même moral, on est tous ensemble, partout vous allez. Je salue Fisto Pelende. Radio Lokoé TV. Fisto Pelende, Radio Lokoé TV. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement, minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te.
alobi boye grâce à maman Charlotte lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.